Merci beaucoup, Balandinho, surtout à Nushka TV. Quand on est Kovodor à l'Obaka, bon s'abonner. En tout cas, ça va bien faire ceux qui viennent s'abonner. En tout cas, ça va bien la deuxième chaîne Nabiso, la Nushka TV. Nushka TV, place au bozo soit Kalamine Teba film, place au bozo soit télé-réalité, place au bozo soit Bagad Yakitoko, place au bozo soit émission bien. Kovodor à l'Obaka, il y a ça rende Moussala. Kovodor à l'Obaka, mingi même Moussala. Ba émission tout au bino bozo mona. Oyo toujours free ba comédien na biso ba cadeau ba biloko ezo zonga na Nushka TV koto passe ba émission ko taka po kuna to tika théâtre mais na ngampe ya koto yo pe tozo banda théâtre o déjà to bongisela ki bino soki nzamba sungi lelo toza lundi à partir ya jeudi bozo soit déjà premier épisode nango. J'ai dit déjà bozo sa premier épisode nango na makasi ya yemoko Maradona Miss Motema na Nusha Miss. En tout cas bino bo s'abonner pena. Ebele bo benga bo biko vodor. Mais za deuxième chaîne et za deux chaînes mais pour na nini yo mi pesa la chaîne moko. Mais bino abonner na bino bo s'abonner yango pena yesu na deuxième chaîne awa po bo mona kaka. Merci beaucoup na Emani Mambo na peso mbote siko zali. Merci beaucoup na Yawe Mabandi lamba ne lamba. Balobi soko lingola ta kitoko chemise ya kitoko, pantalon ya kitoko, basket ya kitoko. O nazana libala na ngai, o nazana religieux na ngai, o nazana na anniversaire na ngai. En tout cas, kobanga na ote Yawe Mabandi elamba ne lamba zali. Ya zali na yemo lati se solo ya lati akara batu kitoko. Merci beaucoup na baetu balinga Remi Kovodor. Merci beaucoup na baetu basabona. Bo saboni kaka tant bilo bo s'abonner en tout cas ça Kovodor bien. Musala na ngala omo nezo tomboma, musala na ngala zo mo nezo mata na grâce na bino na ngolu na bino. Merci beaucoup na batunya surtout. Merci beaucoup na baetu. Na base na biso to salaki na ba remarque na bino bo pesaki. Na ba oyo basilika ki na ba ope basilika ki te na ba oyo bayamba ki yango na ba ope bayamba ki te en tout cas loko Kovodor le bezaka ka bolimbisa isa base to sala ki tant to préparer loko po bino bolanda to préparer loko po bo baksa un plus que bona kete 2020 ngisi la ka boy baninga basaki nini atika biso to sala loko oyo po etombola yango moni Kovodor to saki bongo kande na ibisa kabino na lobaka na ngai belé po na za mutu mais so singa na vanda kimia na vanda rape kimia mais Kovodor na za wana po na sepelisa kabino. Merci beaucoup na ba tout balandi be émission na ngai ba miso ba benga ba loike Kovodor yo na be émission po komoko tarankine non ko tarankine te émission na ngai na ibisa kibino ezaki songi ya 2020. Pour 2021, tu continues non tu moni makambo salamité. Parce que tellement que tu es aussi ça 2020. Il y a un moment qui sont dans sala na obengango 2020. La zo pose la question pas na invité na ngai et ça que na luka polémique. Pour Kovodor na misa na polémique, te Kovodor na sa rande musa na pona sepel sarba fan na pona sepel sarba tout balanda biso. Parce que ba itnya surtout ba solo ke Kovodor yo ko motiama ko mi ko loba boy. O mi ko mi sala boy, ko mi ko luka ba guerre non luka guerre te. Non luka guerre te. Il y a liboso no tozonga na pas ya Gabi. En tout cas, caméraman n'a pas de l'élément ya Gabi. Oyo ya Gabi a so déclaré ndenge batu ba fingi zoba ndenge ke batu bazo considérer té par rapport ya musala na ye. En tout cas, tokozonga po bota na nous moi vidéo ya Gabi wana. Mutsu atali ya Gabi boy, on dit matin ya Gabi mto bisa ba idée bien boy. Ya Gabi ne mto sa makambo kitoko boy. Mais ba fingi nga na tanga te. Oh. Bafinga na tanga te bafinga na za illettré babi ko tangeza bien na za illettré na tanga te bon nga peso ata na tangité mais na tangisi bana ti mais oui na tangisi bana tina ba université bana mayele na tangisi bana so nga na tanga te comment na za souci o tangisa bana so batu aloba bon nga ba senta na bonga ko sente oh na bota na ndaka libala te oui c'est normal la 4 classes avant parce que la 16 ans déjà na za mwana Bosco son a botaki na 16 ans à 18 ans ngote mais lelo nazolela na luka mto benga nga mama. Mais oui lelo za fier aux na ba. Oh mais nazo luka mto benga nga mama. So na longola ki bango so na ina famille chrétienne te et que ba longola nga bazemi wana pona zaki munga na mwana mukie. Mais na ngaza mto benga nga mama te. Mais oui. En tout cas merci beaucoup babone na biso en tout cas ba fan na biso boye ba rapé moi mukie botara ba commentaire nini. Poto za rabato ba ekabi lelo bino moko si botala makabla bango po sepelaka mais bon me karape ko tela bango ba commentaire malamu po eza bato lelo bino bozana bo vana bandako otu ana kota no Gabi nenga lobaki sala nga bien ba misusu misusu ina mo problème mo me matali ya Gabi nenga osala émission en tout cas zongi en tout cas 2021 to mekana ko bongsa ba commentaire na biso en tout cas un mo pe eza bato ba sepeza et ça rappelle pas si to bino bo tanga ba commentaire ya mabe e ko sa pe so ba yene pe musala ngo pe e ko sa pa vani pe menatika nga musala ngo po bolingi pete. Pour ce bolinga qui boya ba tout mo ba encourager ya Gabi te Gabi en tout cas idée au salut eza bien mais tant bino bo sa ba commentaire mabe quand même ezo sa ba ngo pe passer ezo sa ba ngo pe bien te en tout cas ya Gabi
baza batu ba yoki 2021 oyo na ndimi ki ya malamu te ba finga na bango data 2021 so ba kokota na kofinga ba finga na bango bafinga na bango neti nani oyo mutu na oyo nani oyo apesinga bonjour alobi apesinga bonjour abi mama koko mukolo nga fani nyonso to ayebinga Gabriel nazokola na TV. Merci beaucoup. Voilà bino molandi. Merci beaucoup na Christian Goyi na élément aussi libiso pena bino moko bomoni en tout cas bablo so bozo condamné ezanga iti nazo ya marabe invité nanga. Tant nazo ya marabe invité ezana mutu na mutu azopesa ka ba imana ye mutu na mutu azopesa ka ba makambo na ye. Ozomona. Yango moto na yamba ki ya Gabi boyoka ndi ya Gabi alobaki. En tout cas alobi bien de bo sepelaka na ya Gabi alobaka bien mais eza remarque ya Gabi pesaki par rapport ke makambo ndenge ezokendele. Merci beaucoup na ba inyo surtout ba benga botu nanga ke en tout cas bozana beso boye ba vérité coquette na Da Costa na Ibutu soki Da Costa la coquette ba welaka nani Da Costa na Ibutu so ba welaka coquette. En tout cas merci beaucoup na batutu bobenga kinga po botu nanga question wana ndi bozo bake yamba mutu po mutaka expliquer yango. En tout cas merci beaucoup na bino likambo bino botu na kinga na zo batena expliquer ndenge nini soki Da Costa bimaka na coquette wana ina yebite soki coquette abimaka na Ibutu wana nga na yebite ozomona mais tant que vérité kovodor abimisela rabino bino bosepelaka na kovodor ke na lobaka nde vérité o bazalaki couple o bazalaki na bolingo boy o bazalaki boy en tout cas nga naza na nga innocent na makambo wana na yebite coquette babandana na Ibutu na yebite coquette balikana Da Costa na yebelo ko mokote parce que tant bino bobengi nga etaki naza kovodor etaki na rozonga ka pona expliquer bino ngo il faut na yaka epa na bino na sabino ke na yebite po bino boza batu bolanda biso lelo kovodor so na saboye en tout cas na betaka tolo na bino po bino lelo mbondima ko soutenir nga na ba j'aime na bino na ba commentaire na bino na ba like na bino en tout cas bolinga kovodor mi po boyebi ke bolingo ezali etaki bino bozolinga kovodor azana pe poison que c'est bino bolingo yango yango na isaki bino ngana bino tili fobo ngana bino tili fobo. Merci beaucoup tozoni koto ya princesse du trône en tout cas eloko koloba mingi ezati botana na l'élément ya princesse du trône tant azo réclamer que camarade obino bozo kumisa camarade basola kana fait na WhatsApp te ozomona basola raté sikoyo botana bino bozo condamner kovo maloba nanga te maloba ya bango mokonde totana na élément na ya princesse du trône comme ça que tozonga na plateau na biso. Bon, kobeta libako, sona koloba, nga moni na mibeta libako. Ouais. Princesse na mibeta libako. Kozanga koyoka en fait. Tu vois, au moins dans la vie il faut yoka ba mikolo. Ne baloba, nga na moya na mona moyi liboso na. Oui, c'est normal na mona moyi liboso et mambo belé koleka yo esimaka teti. Anita Ilunga ma grande sœur a ebisanga Bijou Ilunga, Ibisanga, Coquette Sasa, Ibisanga Barcelone, Naomi, Motema RK Mouchanga, Ibisanga. Ouais, ça c'est la ligne, on a biso. Toyoka te poane. Martini Mosando, et que c'est quand va te béler, bah Ibisanga. Mimika bon, la fille de ouf. Va te béler, bah Ibisanga, il y a non 08. Oh. Il y a non 08. Princesse Yoyoka te, hein. Princesse Yoyoka te. Il y a faute nanga. Son a yoka batouana, peut-être. Tu vois, internet mutako ya leki à lobby et nga basala nga butu boy nga basala nga boy directement ba fan de bazana ba mo ba yokeli mutu wana ba yebi source ya likamude bandete ba yebi te mutu wana ya yeka na version wana pourquoi photo yo kana version mususu bon ba yo ka mbala moko ne ba fan na ona ba linga côté bazima moko accès ba bando takio bando finga il faut faire avant yoka di kamko finga muto il faut que ça la no ba analyse no bino ko ça analyse no bino moko mais muto yo na la posta ko to lo bati ya nga moni ya mbeta libaku eza faute nanga en tout cas 2021 faut na lukana changer c'est 2021 mais 2021 on a changé parce que mon respect mon boy boko za na muto mo boy après ça ko la respect na musika tela ko fio on calcule ba ndenge mo boy au béni beaucoup mi pembeni moko à comprendre yo à comment ça le roi à minimiser comment ça le roi finga yo donc ils ont ngamo na luka ba makinga ba respect ils ont ngamo na luka les lois d'internet ba bien afia kieto ils ont ngamo na luka que les lois d'internet ba finga moi ma bé avec la ka ninga jalousie moi ma bé wana mema batu au sala ko na le lope si ko nga sona zele ma bé nga mema batu te tu vois je suis pas complexé en fait
na complexe na complexe ngata atoza métis atoza mondele atoza kitoko parce qu'il y a des femmes baza kitoko tali bota ya bwaka mwana makasi ce qu'on a na complexé na bango te tu vois dans la vie faut pas être complexé eroya olugoloba o fondé likambo moko boye osala ola etsango elamba osala oh but tout ça la hypocrisie tu passes à la télé tu dis que c'est ma soeur et puis na simo ki bomi ngai bon fandi place mo bo tumba ngai ngaleki nga na sali oleki tona nini Rémi on a quoi en fait tona nini tona loko tozo luka biko lata c'est rien to kufa to tika ngo tout est vanité corona ko to gabo de corona yaka ka ba ko biso nyonso tina ndako bilamba to to la telango tomoto la telango wa taka la poto bana confinement bon ko ba vanda ndako bala ba pluizo bala ba kabela kano ba copine na ba kuna ba bwaka masu ba vandika taka bona yele ke bon na ndako bala tiki to me ba ke ouais grand prêtre ya corona to linga nzambe de vrai au moins so lingi mutu linga et pour de vrai et ça te ke oyo se kisi na simoki obomi ya ochaka be lelo oui ola ta basket obima il y a des jours à Paris pour voyager à Paris au costo à la moissine il est marié à la moissine banda regarde au costo à kabelo $100 $50 toi tu vois comme si au comme légitime vous êtes légitime que légitime on tigara légitime oui tu vois donc toi tu vois ça l'hypocrisie moi tu viens chez moi comme si tu passes à la télé va tourner comme on a tu va tourner au likamunanga tu dis c'est ma soeur c'est ta soeur même si na WhatsApp to solate donc toza ba certé elle le qui na TV lobaki c'est pas ma soeur je la connais pas ou bien que to solarate ou bien na epi makamlete na kankila été ne passe pas la télé pour ko sabatu ba mikolo ba grande dame ba papa mikolo ba ota TV yo lo banike c'est ma soeur c'est bon o afimo bo makamuza hypocrite je peux dire aux hypocrites quand tu passes à la télé tu peux s'engamoter c'est ma soeur donc on est na WhatsApp to solate na ta numéro na oté donc toi ba soeur té toi pe ba collègue té pour la rose avec collègue noté toi pe ba collègue té même si au salika une année to sali une semaine nga siko depuis le mandat théâtre de 2010 et pas président na V12 tu vois to ningate ko komisa mutu motema mabe mususu nazana nga motema mabe te mais à travers les cameras boy na komi motema mabe. Merci beaucoup Karande Binomo Bolandi ke ouais Bolandi Binomo boyoki princesse du trône ndenga lobaki yango en tout cas Kovodo bo ba o bozo benganga bozo féliciter nga merci beaucoup na bino ba o bozo benganga bolo ba ke Kovodo ko luka ranking na ba comédien na biso nga na luki ranking te 2020 to le kaki on a ba étape moko ba bino tout bo mona inde ba 2020 le kaki bato 2020 en tout cas Kovodo na zangala pona lo ba vérité na bomba raté la donne temps a bandi théâtre na yé en tout cas et ça là qui ba série wana na zape trop na princesse ndenge bino bo candidaté ne po ebele bolobi ki Rémi on est comme la princesse ça qui Rémi on est kotambola la princesse mais non Kovodo robino bo ebeli na simbela film moko te saki na kaba film moko te pa mobali Kovodo eza ke vi okutena bandeko na yo bandeko ngompe bayambi yo bien ali ngape na susu en tout cas toke bien na bandeko wana bomona ngana Renate Ndaya en tout cas il faut kuna peso mbote siko zali ebele bazolo baki ebele bazo ya mbanga na zana loko loba il faut kuté il faut pas ndeko nanga mingi na lobaka ki na tanga ba bien fait ya mutu asali en tout cas tana lobaka bongo il faut ku na mona eloko ngana ko ikoleka na TVT po batu botu nanga keso ke weli ni na Renate ngana mona ngona wele loko te po ngana Renate to bana swana lelo te na Renate za même surtout karami pe bakanda pe o mona ki ngambo na yepe lelo pe na loba na bino na kola tape na kipa Renate na kolia na sipe ntina na zongi na kozana nga les na mona elo monte tant na zo ya marabatu te po la kisongi te na zo ya marabatu ke na solo la na ba fan na biso to yebe loko ni to zo sala en tout cas na zo mema ngo na ranking te na zo mema ngo na polémique te na zo mema yango na ndenge ya mabete na zo mema yango na ndenge ke to zo kendele yango na seki bino 2021 na za na problème mamutu te mais soki na osa ki songi na nga ya 2020 otika nga na sala kana ba question na otuna ka bandeko na ngai bino mo boyokaki mutu na mutu apesa ki ba remarque na ye boyokaki mutu na mutu aloba ke sengena aloba pe na silisi pe na note bokoyoka kala mingi te na tika na ba peshanga na tika na ba xi peshanga na tika na ba belvi kandi en tout cas ba te bele bana mibali pe bazali bokoyoka bala mibali ndenge bakoleka na plateau na biso bakoloba oyo bino moko bokoyoka bango en tout cas Kovodo eza na ngoka musala na sala Kovodo na limina ba ranking na batute merci beaucoup tozonga lisusu na élément oyo Nicole Bakata ndenge apesa ki remarque par rapport ya Gabi tumba en tout cas total ngona tozonga lisusu
ogérera ya gabi ndeni po biso yo lobi kaka tala ina kanda ndenge nini oyo ye moko ya gabi alobi nanga ngana yo kaka pa kai bakata so yenda lobi ngana ndioki mutu mususu azana te ya komeka na bitu ogérera ke non ndeni aza mutu ndenge agéraka nde bato mosusu bagéraka ye bato mosusu bakoka kogére te mpo babangaka ye parce que moto akoza alobaka nde gabi alobaka soki omoni ke osepe na likambo alobi no te récupéré ye gabi nasepeli te ozo comprendre ata koloba papa yo mpo lobi nasepe te mais so sikoyo yo likambo oyo alobi mpo parce que nde gabi alobaka aza mutu mo mutu esalaka ye amutu aliboma te ayebaka eloko nini azoloba mpe alobaka misusu mpe na nko ah oui alobaka misusu na nko mais sikoyo na nko wana misusu nalingaka te biloko mosusu aloba na tv parce que asa mwa moke te asakoli ana bana mpe bakoli ozolanda mama azaka mama mwasi à partir à 12 ans 13 ans déjà azaka déjà maman boso déjà oza au-delà lelo bana bakobala baopesa biso bakoko ozolanda alors sikoyo tozokende mpe baeglise il faut toyeba eloko nini tokoloba devant public na média il faut toyeba parce que toza bato toza koédike oui kande kozala nango kande kozala nango mais nayeba nde naloba nde so asali likambo moko ke nayoki yango natakaka ye mpe mikolo wana omonanga te. Merci beaucoup kande na yebisi bino bolandi ya Nicole Bakata ndenge alobi po na tumba parce que ya Nicole Bakata ndenge alobi po na tumba bo est-ce que ça remis est-ce que ya Nicole alobi na ndenge mabe alobi par rapport ya camarade na ye bamandi lelo te remarque apesi camarade na ye bandeko bozo benga kovodo na lingaka bino mingi na intérêt ya kotia barankini entre bandeko nanga na lingaka bandeko nanga mingi eza musala nde tozo sala eza place surtout okendaka so batuninga ke kovodo 2020 olekisaka onde nini non ba 2020 nanga le bandaki mabe me na katikati tangu Maradona misa ye pembeni na ngai na nusa misa en tout cas esa ki pena bien de côté nga pe 2021 kitoko eza na mutu apesa ka ba opinion na eza na mutu azlobaka o esengeli aloba eza kovodo te. Pourtant on a zotunaka boyoka ki mutu na mutu apesa ki ba envie na ye mutu na mutu ya Nicole Bakata lobi pona ye pona Gabi soki Gabi alobeli mutu boyo pe mutu wana loba na yemba na moko ezate ke mutu ozonga na sima okangile kanda po eza par rapport ninga yebeli camarade na ndenge bazaka na camarade na ye en tout cas kovodo azana problème na likambo wana nini eza musana nga nazo sala ta on azoma bino ke eza ki sori sunga 2021 en tout cas 2021 oyo na yebi ke à partir de 2022 nde na kotuna yango. Mais soit quand on est en 2021, bah invité na tout na bango oyo balekisaki na 2020. Ki songi na obino boko monde na kosala yango oyo elikaki na 2020. En tout cas kovodo azana kaka. Merci beaucoup na Maradona Miss Motema na Nusha Miss eza musala ndi kovodo azosala. Merci beaucoup na nani wana billard. Yawe mabandi lambane lamba balobi mwana mobalo soka lati so il faut sepela. Babi moi mobile sur la il faut c'est là. Merci beaucoup tous on a suivi l'élément ya makoko coquette star ngala benga ka star po ya lobaka bien muto bazolo baki o da costa na ibutu ba weli coquette. En tout cas kovodo na zana eloko kolobate bino mombolanda coquette ndenga pesa ki remarque na ye na par rapport ya bana bandeko babandi ko sa misala ngo lelo na éviter bolanda nami. Tu dis à quelqu'un moi dit OK boto ozonga nzela mo. Ozonga nzela moko. Pourquoi vous okende oyise mutu ke non na okay boy tozonga nayo maman okay ozongisa mutongo otikali non pendant que tu es capable de rentrer encore. Bonne année à maman Olive Lembe. Maman ni maman. Bonne année à Caps de Bordeaux de Moulay. Bonne année à toi Caps de Bordeaux. Bonne année à papa Pesité. Yo mutu lobi otangela mon combo. So meke loko zo sala ana. Wana bo comprendre zaki. Bonne année. En tout cas abonné tu à Nushka TV Kovodo ala bon monter moi ba o na loba ba pangi nanga. O lelo na isa bino so Remi Kovodo avant na plateau boy grâce à Mimi, grâce à Davina, grâce à Makoko, Barcelone Zawana, Karine Yamadou Zawana, Ozomona. O ma que princesse du trône Zawana
po ba on ba fongela nga princesse fille agitation fille agitation za na tuna nazo princesse wa fille agitation babi o mona aisa nga makoko mais lelo bo mona ko vodo bo en tout cas makoko tozo chiter na biso quand les sabino biso pe to pesa na biso ne ba cadeau to baki ebele ba pesi bino ba soso bolie ebele ba pesi bino boy na boy tai ko vodo na ba te fana lukelo mo na ko pesa yako mako ko ko tongisa pe boya bandi pe ba bia te loko so la tson boy loko ko vodo bona ça on pas bateau tout tourner na ba la tama koko biso to la rabo nous scativi to lia na ba to kabona na ba to ba ke ba cameraman na ba zo sika ba bi basina ba onde na ide basina ba ona Moses ya ko lia ba lie Moses olié te Moses na ozomona bandi Moses a bien lié ya souci na bango ezali souci na bango ezali Rémi ko sepelisa bato libanda te il faut bana Bethlehem te ya banda na Bethlehem Rémi ngalo belo mo malam naza na nyongo ya acteur ke ya technicien so na yebisa yo au moins na minute et na bato ba memanga mutu loka ba mi bale wana tanga na biso na olia charma o kuna bengi mwasi na ye ko voix olia fe na kabolo na bango bon mona ke bango telo utama bete na kafier na bango ata to beba ni meto zonga kaka ba bato moko boye na yebite cameraman na nga mola ya zawa na pesa nga non kamera mimi okomi manager na nga mimi ka bongo contrôler okomi manager na nga camarade na nga abia lingata on sa ke mission tango lobaka et ça la na lobeni no boki na sina boki ye kanga bino monde boyoki makoko nga la benga ki star boyoki star nenga lobi parce que tant boyoki star lobi est-ce que zaka kovo est-ce que zaka kovo mtakota ikata maloba na ye eza kovo azusa musala na ye kovo na osa musala pona sepelisa bino kovo na osa musala wana po bino bobetelanga maboko kovo na osala na ba commentaire na bino ba like na bino en tout cas sala nga bien mais take na za kovo d'orboui na yebi ke na ngolu na bino na grâce na bino na pouvoir na bino nde botombola ngai nde botombola kinga na Nushka TV officiel na yebi ke awa pe na Nushka awa en tout cas bino bo raté bolandaka Kovo d'Or place nyoso to azalaka bo s'abonner pe na Kovo d'Or TV o ya Kovo d'Or yemoko ba lobi belé mais na kepe na Kovo d'Or TV boko ta déjà bo s'abonner pe kuna bo kozwa kalamik te bloa kitoko bo kozwa ba émission ya bien bo kozwa ba théâtre bien 42 to isara bino to tambola partout na esengo na Nushka TV to zum baxela bino mayele 2020 to ba bolela bon niveau film o ezokota na ba 2020 na ba terre na bino titre film so kalamik te na bombi yango me bo mona ba beda shwa jouer na kati bo mona ba rebo ba jouer na kati bo boye ba rebo ngo nani abeda shu nani boko sepela pena to ko vodo na mesa ko sepelisa bino boko tala da Costa Koto yo afutela kanani ndako afutela ka princesse ndako afutela ka gesho ndako to yebi te boko landa ngo bino moko na film ya kitoko histoire kitoko to bombi titre bo ebele ba yibaka mais nga ko vodo na bisi bino à partir déjà jeudi mercredi bozo soit déjà premier épisode na bino boko sepela kaka na makasi ya ye moko nzambe wa pesa rabiso makasi o ya pesa rabiso pe mato sa comme ça na malam oyo na zongi lisusu par rapport ba invité na nga na zo yamba kaka bino mo bozo kandi ba invité na nga bazo lobaka to zonga na ngambo minata lobi ya betaka yeso muto lobi mabepa na ye pembeni na ye ya samba te ya ko beta yo ye mena betaka to yo landa na minata boyo ka minata ndenga lobaki après to zonga. Je suis pas impoli moi. N'a jamais mal éduqué mais n'a impoli. Ouais, parce que j'ai pas eu l'occasion il y a beaucoup de parents parents là. Nga ma sa kuta tinga na mukie da 3 ans d'âge. Na boko langa. Na la la bala tina ko mina ngabo. Bona ebite na za fazer. Tout le monde a dit que je sais ma vie. J'étais comme ça, je passais dans la rue. Et puis d'abord bon moi jamais la TV. Oui. Bah de temps ça santé net net qui d'abord on salle de terre. Nga na mutu bongo. Zekinga. Merci beaucoup binomo boki Aminata ndinga lobi yemo ka pesa exemple la vie na ye abia zaka shege boyoki Aminata ndinga lobi pe alinga ka ba jete alinga ka batalo kuta pembeni na yete et ça na mutu azo pesa ba en fait na koloba ke mutu na mutu azo loba oya ye oya sengeli aloba mutu na mutu azo pesa ba opinion na ye mutu na mutu azo bimisa oyo ezakati na ye eza Kovo d'Or te et Kovo d'Or te pona bi ke belé bozo condamner Kovo d'Or non Kovo d'Or ça musala. Bolobaki 2020 tu as besoin d'élévation. 2020 on a besoin que na salle lo mobe na journée na 2 jours comme ngapé 50 000 100 000 pour exemple musala na biso. Le lo to vanda ka boy mutu na besoin amata. Mutu na besoin kitate. Mutu na besoin mata. Mais ndé ba to na besoin mata Kovo d'Or tu as besoin to mata, tu as besoin riche to kitate.
2020 to bandaki on a moi pasi bomona ki bino moko bato to bandaki na bango na bandeko bino pe boye ko tia biso maboko lelo nde to komi boye en tout cas nga la pesa bino kaka merci la pesa bino merci merci beaucoup to zonga na émission ya Mimi Kabongo oyo tanga zo kumisa baleki na ye siko nde Mimi ande ko kumisa barata leki na ye Gabriel leki na ye est-ce la faute Remi Kovodo ndenge Mimi aloba kike bino bato boye lobi o respect zate baleki est-ce que ça Kovodo tout le nom de Mimi aloba ki après to zonga na nsima Mimi Kabongo surtout si la Bissau a respecté Nana Theresia to Bellevue a respecté Mama Top a vu respect PC Bakata PC Gabriel pourquoi pas Mimi Kabongo pour pas fide ou fangoni gradi to promotion tene tinga na jera te même to tuni ba yana nga banda ko tanga mutu na mabena nga même to tuni ba le yanda ya ba oyebiso na mutu na mabena na be pena ba impolitesse na nga mais so na impoli na nga na otika na ndao na biso. Oh, il faut faire l'hypocrisie sur un bateau. Mon hypocrisie existera ou pas? Et, ouais. Si tu es mal éduqué, au yépe na milliard bateau, tu crées hypocrisie. Aux mal éduqué, nous bon bien on a sac. Tant que bimo c'est non na non. Pour exemple, musala beto kutanara. Banda ton ti il aime sous 20 heures to kab. Merci bino mo bolandi Mimi Kabongo master ngana binga kai fofol na ngai Mimi Kabongo en tout cas hier ça rapena soke ya yebe mena Kovodo na yoka kelengi kozana bato kitoko belo kwa ba Mimi Kabongo hein Mimi Kabongo na yebiki na obwaka na ngai tipo ba Kovodo tsana si to si sa makambo poto osaki somi sunga 2021 kitoko hein akumisi Mimi akumisi ya mode po ala kisi akumisi muto ala kisa lelo po bino boye baye eza ya mode siko nyoso to na Remi Kovodo ezani na kati Kovodo azosa na eka musala Kovodo azosa musala pona sepelisa bino Kovodo azo yambaka batu bongo poke bomona ke musala nde ezali Kovodo azo ninga ranking te Kovodo na boyi na ranking pona ba 2021 o naza na problème amututi 2021 o problème na ngisa nde musala nanga problème na ngisa nde ba film nanga problème na ngisa nde ke bomona Kovodo asali nde musala en tout cas yango wana ngai kaka nde musala nanga nde makambo na mekino kozonga mo mke e pa bandeko oyo ba yoka ngana e bandi na suka ebele bobenga boye basoki da Costa na coquette bazaka mwasi na mobali na yebite tant na yebaka vérité na ka koyebisa bino ebele botuni ngai ibutu na coquette soki babandaka kobima na yebite siko po boye ba vérité wana il faut na yamba ibutu il faut na yamba coquette il faut na yamba da Costa nde boko yeba vérité wana mais akono na yambi bango te pe non na tuni ba makambo wana te moyena ba vérité tate au moins nga na yebike par rapport au début bozolo belabongo na yebi ki par rapport analyse tango elekaki da nani ibutu alobaki o esengela ki aloba en tout cas bino mo bandeko na subo benga nga boyokaki Remi ibutu azama be ibutu fingi boy pona nini ibutu ki oloba bongo pona nini en tout cas bino tout batu bobengaki boyebaki o ibutu bimisa na munoko na ye en tout cas Kovodo na zante pona bandilelo mo 50 fois 10 fois non boyokaki mutu na mutu apesa ko opinion na ye boyokaki ibutu alobaki o esengela ki aloba mais tant que Kovodo na zana tant kolanda ibutu te na tant kolanda batu te po ezaki base de biso to préparaki même tant que boka o bande ko na ba résia lobaki bino mo moni ki ba résia c'est l'émission tout na bana na ba finganga mais soki na zongi saki po ba résia aza camarade nanga ya ko utiliser bana moko te ba le kana TV ba mankinga yo mo ngana zongela ki mais so bo na de mission nanga bo lobaki bo moni bien na osonga ki le na sa leke chu moi ki ba résia nde aya aloba nanga atinda batuti. Pour moi que 2021 to kota ngo bino moyebi ba pandémie ni eleki libiso makamuni eleki libiso mais son nzamba pesika bakasa kota 2021 pourquoi pas na samsa malama o CPA nango pourquoi pas na vanda te kina la film na ngatu ifuna bakasa maelebu la film na ngatu onde na meme na likolo na libisa beda choix azali wana rebo azali wana bozo moi kina varier maele nanga na biki place au titre il faut betango pour titre ki nango bien te place na biki kalunga ninga zana boy na boy ezala ka bongo ezaka bongo mutu na mutaiba ko créer ko baksa implice na musala na ye ezandenge mo Kovodo na zo baksa Kovodo na zo baksa te pona ranking na bandeko na nga polémique na bandeko na nga non na bisa polémique wana te tozonga nanu tolanda nani bolanda nani pona biki ebeli bozotu na katuna bolanda nani Dozo oya lobaki en tout cas merci beaucoup na Dozo afima boya lingane polémique te ata mabe ezali me boyebi nenga soignaka tolanda Dozo partout azo lobaki soki batu balobi nanga tolandango vraiment éducation na kola tama puta na session mobala ya voisine ala nanga olula
Et ça, on a accoutrement. Parce que moi, j'ai toujours dit accoutrement, on a la théâtre. On a là, mon poussé, quand je dis mon bassin, c'est que maman n'a pas de moi, n'a pas de métier là. A petite sœur, elle a un pied, mais moi, on a poussé, bassin. C'est que maman n'a pas de ça, nous sommes me poussé, on me prend de la il pour aller ici. Métier là, là, ça sera à la bourre, me coucher, moi, me coucher, de la colis bon et faire la main et les créations. Il y a un temps dans la théâtre, je me suis sentie à l'aise parce que voilà, accoutrement, mais j'ai toujours dit, n'empêche, dans un adhérent, il faut satisfaire ma fan. Voilà, donc 2021, il y a un moment où on dirait 2 ans, on a un problème car on a un coucher. Ça la colis. Mais il y a un bande de garçons noirs, Nicolas Routabi qui a eu sa griffe, mon nez, c'est-à-dire nandenge nzamba bota les griffes non wana autant qu'on est bon parce que à l'embini mama bilamba il y a ça la ra colis au senti que moi bout et moi robe et parce que à petit dans na posa là ta ba robe mo bo asai yo peut se moni que on a posa fan star na yo pardon à la base à la sexy le rôle mo on a yé et tu n'avais pas ce moral même coucher parce que moi on a mis dans la bon moi on a la chose à poster ce moral là un jour clignoter mais n'achète pas ceux qui n'ont poussé pas plus maintenant que mon poussé maman je vais sortir sinon voilà parce qu'il y a bien beaucoup ça fait maman on a bien bon somme la race la bana la y on a bien bon tingi beaucoup mona mais na kocha na maman sikapé na soit dit toi batinda qui donc Rita Lusa maman mo konzati kaki la brune maman bana libali na bela joyeux anniversaire à toi atinda qui ainsi que Clarisse Bieka joyeux anniversaire à toi ma privé batinda qui voilà batinda balobi la donne ya 2020 na suka aote ko biba na Cardozo na 2020 suka aote ko biba la donne à 2020 na 2020 oyo na suka atuka bolimbisa kovoda wala solide kovoda ba tradition ayo kinde pa bato ko ba komena na boyebeli nga la vérité tuka ko émission na biso oyo to sala au revoir ya 2020 pour ce là 2021 yo mo ba invité na bana zo tuna ba mi makambo ile taki na 2020 au 2021 oyo atuka to kota ki on déjà payé to za problème à monter kotongana na yoki bazo kumisa ba banda ko taba période ka ba couleur liboso ya dozo mutu nde mtapesa yo elengi wana mais état de recherche na mpe nasala bakovodo naye kovanda po il faut yamba wana émission obetelanga parcours na yo nakotaka sikoyo nazotalaka bapasi olikali kana namonaka baperika bacouleur namonaka boye nani o mais c'est que bazongisi ye na bu na ye kaka ya kala ou bien akopie aujourd'hui le monde vous n'êtes des questions les bosses qui n'a tué banana donana na suka 2020 to la ni na éviter mensonge pour la bombe na répéter yé moko to beta mo pa bato par rapport qui a dit que yé moko dona yé moko beta ki mo pa moto beta mo beta mo pa moto bazo so na ba audio ko vodo bazala ki wana nga ba ki ok na botu na question wana pour jour na ko yamba Cardozo na bato na nga aliwa tumbeba ni poko kuye kuna ngambu na moja ndiko kelela ngambu wana kuna ponga na ono baboye na bona boye ya ni oyoka bango ceci na eba kinga en fait voilà faut y ambasco y pour parce que moi je me rappelle pas la discussion à Salina demain OK quand je me rappelle pas on ce qu'il faut y ambasco y otuna na oyi pe na oyamba ipe yamba na biso ba zai na botuna yi mayo ya ebite na boton c'est je vois sur la na yamba otuna moi je sais pas dans des fictivités non son athée si un problème que sur la mais ce que autre chose je me rappelle pas comme bana de na tena na beba na eti je me rappelle pas moi makele moi boy c'est les fois fait ali non autre chose il y a le baki et c'est qu'il y a même il faut y parce qu'il y a autourné ce qu'on a dit na yébité je ne peux pas dire de choses on a yébité tu vois donc voilà c'est vrai 2021 côté qui on dit côté on très bien un problème à tout non aucun 2020 tu as comédien moko même bague na baso abeta ki dozo ba pour moko boye et ça qui moi ma bien azapete te azati 2021 on peut avoir problème na côté c'est très bien bon bénéfice na 2021 il y a des surprises vous allez voir tout le verra beaucoup plus de ça là parce que le reste c'est j'ai toujours dit sagesse donc voilà donc et le bien le quoi année oyo donc na tiki no ko Hollanda
babiloko ya sikesike eye vous allez me découvrir na bafasi mosusu. Merci beaucoup. Binomo Landi Cardozo 1000 esprits. Ngala benga 1000 esprits po te azana mayela azana bongo Cardozo 1000 esprits. Merci beaucoup nayo. Na musala kitoko pena. Hein Cardozo balobi mutu so musala kitoko fo bokila mutu ba fleur. Ezate kito yo kaka ya lobaki boye kuna lobaki ya balola ki boye non. Toza kana nzela to yeba nini o mutazo loba. Cardozo 1000 esprits. Merci beaucoup nayo. Binomo boyekinde batu nanga tu balobaki. En tout cas, la personne qui mutu malobate. Ngai loko ezalaki wana ke par rapport ya ba feti. Non, fui bango biloko ba cadeau na bango ko vodo on a préparé ki bango. Na benga ki bango te ki pona boy. Ah, na benga pona bongo te. Mais bato bo benga nga bobi ah mais poni ka bilongi na poni bilongi te. En tout cas, Barter bazana ba artiste nemso bazana mebele ba o ba suite. Ba Barcelone non ba suite, ba Madonna non ba suite, ba Prisca non ba suite. Ozomona. En tout cas, tant ba ki baza ebele pena baza ebele ba Delapé, ba Yabuyi, ba Aïda. En tout cas, baza et belé non basuite, tozo continuer kaka. Vi na plateau to sa moi misala moi muke mais yango moni ki tozo bongisa plateau po to tika nango uniquement pour na ba émission na biso. Yango moni ki emsu bo mo la ki moi beze moi bezu mais beze suite po ba oyo senga na landa bango na so landa bango ba o bazana misala na olanda bango nde lelo na landa ki e gau. Ah ne landa ki gau. Nde zape na olanda bande ko mususu ba peshanga bazali, ah basila bisal bazali, en tout cas ba baza belé non basuite. Donc il y a une émission ya Marie-Jeanne Bololé boyoka oya lobaki rema ko apesa ki ba ex-président na ye pour na loba ex-président pour azaresu wanati hein ba rema ko apesa ki président na ye par rapport ke ndinga mona ka président na ye azaka na ye to na Marie-Jeanne pour to c'est pas Marie-Jeanne après to clôturer émission na biso boyoka Marie-Jeanne na pasi moko na zoloba na loba devant public ezanini président nga Batista. Vraiment, naïbité peut-être président a appelé celui azana moi dans lingue mingi au longo na groupe et ça la apeka passe naïbé ça la passe mais na oka passi na niveau président attend sous mutu mo ba uti libanda mboka ye msu ba yeba na ye mais président zo boya mutu ana kuta nango ba benganga iswa kanga mais na mona attend sous mutu na za mutu ne c'est normal na boya na ye hein mais na oka ka passe même lobby na solana mutu mo boye ngabi bon na ebité bon le quoi président linga to kuta na te c'est normal to mona biso te po hein donc to mona biso peka te po to mona ni eza ngo peka normal ata to mona epete za normal po ato yelinga pesinga body na latara déjà vous comprenez so na ebiso ke nde na lati boye eza tombolo ndimango non le bango devant public partout dans le monde. Dès la lati bo surtout longo kaka chaussures tam suna ba suit nanga na baba bani. Suna biso ke pantalon on a lati na mo chino ozomona o ya kitoko. Super, salut venant voir. Ozomona eza ballon. Eza lambe uti ni na poto nini. O inde na biso na longo ka o fibo liatinda ki. Po fibo liatinda ba basket a bien ba bloka bien tinda langa. Ya tinda ba blo mo bongo boyo loko tati ya tinda pa loko otali wi mutalati qualité yo na biso ke so moni pantalon oyo so moni mo chino oyo eza ballon na bien ten oh wow nga kuna sepe na o donc yango na loko na ka penza pasi makasi yango na po mona sto to kuta na président to sola bien mais ko sola bien ngo président la na moi en pas nanga parce que tango yebisa mutu ke na mono na Marie-Jeanne te do oyi nanga na été sur quoi nini bon yemo kwa ebi ba raison na ye oui c'est normal mais tant to kuta na penza o ndimate ke loko ezali mais président batisa za mutu moi bato bazake ba mongo benga mpwa kolia ko fufa ko boma yo ma o sexa yo vous comprenez akosa sa ana kanda mais so kuta na ko sa semblance ko bata bon faut que bana bango parce que ba très dangereux. Vous comprenez? Mais c'est mon président, on a linga mingi, que passe à bon moment, belé. Et puis sur une longue peu figure de ça, il y a puis ça fait pour été, mais en 2021, la lingi président a changé dans mon macanti pour nanga. Et ça te pour na zaka na batune non. Et ça bon côté. Et ça te kana zaka na batune été. Mais ça pour ça la bien dans sous ça va quand anniversaire na pesa président Baptiste invitation mais ayate. Ok, mais donc boyoki Marie-Jeanne Bololé n'a pas ça qui vraiment qui pas président et Batista. En tout cas,
na vie 2020 to lukara bandeko bakota ngona motema pembe eza lokwa Marie Jeanne eza remarque apesa président na ye Batista par rapport ki ndenge ayokela ndenge amonelaka na place akunda ngona motema na ye au moins ki abimisa vérité wana so Kovodor asali Kovodor azosaka musala na ye Kovodor obino bolingaka mingi hein Kovodor azosaka musala na ye merci beaucoup tokomi ko citer boyoka Marina Ngoyi ndenga pesa ki remarque pas président Bobo président na ye en tout cas pesa ki ya kitoko au président Bobo asepela kinango après to suki na wana to pesa bambote na bato to linga mingi ou bien na banana ko pesa bambote to suka na ye ndenga suka ki merci beaucoup na yawe mabanje lamba ne lamba balobi soko moni Rémi Kovodor alati basket ya kitoko bodia kitoko pola kitoko seki yawe mabanje lamba ne lamba merci beaucoup na Ken Mosengo papa social l'homme à Mercedes na États-Unis d'Amérique qui a la passion beauté merci beaucoup na Maradona Miss Motema ya Nanusha Miss Maradona Miss Motema ya Nanusha Miss en tout cas na za rafia tant na kombo wana po te na zo rabon famille na zo rabon na libota merci beaucoup na bino na pesi bino ba côté merci beaucoup na ba yenyo surtout ba na Rémi Kovodor merci beaucoup ba yenyo surtout ba na démission ba bobo sanate commentaire na ba like na bino ça va bien parce que Kovodor azaka et c'est ça va bino en tout cas ya lelo oyo so na ça qui va analyse oyo pour expliquer bino bato nyo surtout ba loba ki Kovodor confirmer biso libala ya Da Costa na conquête so eza ya solo en tout cas merci beaucoup na bino tout na biki bolinganga mingi na yebité bobenga nanu Da Costa bobenga nanu coquette bobenga nanu ibutu na bango wana nde misatu wana bango nde bokoyesa bino vérité so libala ngeza kideli mais tant que Kovodor na yebelo ko moko te en tout cas na za na pembe naza pena pembe ya pembe merci beaucoup na bino surtout bolingaka Rémi Kovodor bo s'abonner bo kebela Kovodor bo s'abonner sur Kovodor o kalamite bo so ba blog kitoko en tout cas ngana bino kaka bo sana te makamba film na bisi bino carrément ba oyo balobi ki tozana besoin deuxième saison ya ba fille ya Molili deuxième saison ya ba fille ya Molili kalamite te zo salia na marché hein kalamite te tant balobi kalamite te en tout cas kalamite te bo zo la deuxième saison en ligne déjà en ligne ça veut dire que tozo banda tournage na semaine oyo ya deuxième saison ya ba fille ya Molili deuxième saison ya ba fille ya Molili e kota na Nushka TV place bozo ki première saison Rebo bolingo ya Rebo na Bedashu en tout cas yango nde tozo na ngona deuxième Nushka oyo to bandela bino mercredi déjà bozo sport nango ah mercredi bozo sport nango pona zaki na besoin ke na tourner be émission nanu e belé na bandeko na biso pona bando landisa et continue tongo émission continue tongo na pourquoi premier épisode et continue à tonga na pourquoi deuxième épisode ya omwe na ngana tourner be émission et vanda rapo et benda biso te na bela mutu te po bino za radiation na continue na be eloko bolinga kana me mabino yango wana nazo kabola bongo ba fille ya Molili nazo koti sabwe bino bo s'abonner na deuxième na deux site na biso en tout cas beaucoup za ba blog à kitoko merci beaucoup na ba inos balinga Kovodor bo s'abonner kaka bisous et ta Marina des fois nous mona pas président bobo et président na yo pour ça déjà bien et ça kitoko pour nini que pour bene ça so tangino comme président ah na lobi na tout na makam susu mais on sentir que Marina qui na bien moi qui est na président na bobo manoka ah président na bi ngala so soit na kana so pamba mais mikolo to bongi 2021 to bongi déjà bon des fois moi na mona pas président bobo eza heure to kolaka moni heure aux âge adolescence bazo kangayo tika kosola na ba mibali trop te kosala boete to mona ah mon papa me saoule ma maman me fait chier nini yango boye nga sina koli et tout est-ce qu'on koli o comme mona sko makambo na baba ndo ebisolo bia maman zaina raison so na yo ka etende ero tom so ba sentanga boye na boye donc président bobo rigueur na mon sala rigueur si ça ja finga même na ba parents na biso mona vraiment en scène au pesa te bemba maman na yo oza groupe atata na oti erana sko mona yo nyongi ah parents na nga kuto mso lingeni na yo sa théâtre te poani président au fingela nga parents na nga et tout siko koli on se retrouver yo moko ko va bengi yo Marina wana casting nanga on se retrouver na scène on se retrouver na ba ya Gabi on se retrouver na ba yaya na mikolo wana to banda ko nzima kutu te ke to ko fanda na bango scène moko au PCP les meilleurs, bah apprécier yo. Ah c'est par là tu te dis ah merci président Zalé a raison.